Bonjour, bonjour la Chine. Vous allez bien? Bon, mais fashion, boulot, hein. C'est comme moi compliqué, hein. Pour ça, bah live na boutou, et ça compliqué. Un peu fatigué. Comme na oumeli, pour voir na nandaku. Donc les ça moi compliqué, faut mécanisme, mécanisme. Il fait ça là, ils ont en place. C'est habitué. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Depuis lobby na côté na réseaux sociaux. J'espère que tout va bien par la grâce de Dieu. Vraiment. J'espère que tout ça la live bientôt. Tout tikana nous ba mbonge wana ezoleka. Ya buzoba. Trop de mbonge ya buzoba. Buzobe leki mingi na réseaux sociaux. Makamba malonga ezate. Makambo ezate batu bakoti. Bazoyoka makambo ezosala batu. Bayeye na mato ezate. Ka ba buzoba. Buzobe leki. Au perdre vraiment intelligence na yoka na buzoba ya koyoka ka buzoba. Au perdre bomoto na yo ka koyoka ka buzoba. Buzobe leki. Bo kendawa bokoza vie abat vie privée abat boye na ngo na réseaux sociaux bobandi ko lobela ngo c'est loko la boye bi batu wana bovana na bango bolia na bango boyoka likambu boye ya vie privée abat boye na ngo na réseaux sociaux pardon et ça la bienté hein basi ya mabala ba au père de mabala na bango ba célibataire ba ko bala pété parce que Bouzobeleki. Bouzobeleki. Vraiment bouzoba. Oya koloba te na réseaux sociaux bazo lobelango na réseaux sociaux. C'est triste. Vraiment eza mawa. Na linga tolobi ya mawa na poto na kilo poto tolobi c'est triste. Et ça la passe. Ya komona ba bouzoba. Okenda ouais. Karine baboye, Karine bakimiye. Okenda ouais. Sai bakangie na mobali na mwasi ya deuxième bureau. Okenda ouais. Nisi kuna mobala boye ribale kufa. Okenda ouais. Kofi Olomide kuna ye na mwasi bakabwana. Non, à un moment donné, et ça la bienté, hein. Et ça vraiment beau salité. Et ça vraiment salité makasi. Et ça vraiment vraie salité. Ba ya kozora lem sou ba conseil. Bo kene na ba chaîne muro boboyo ki nanu ba conseil ba mabala basa ba mabala ba célibataire pe ba yoka. Posa ya kobala. O eza ba célibataire. Ba okimisi la bango mibali eza la ba marié. Bao bomela bango mabala mais ça c'est triste hein mawa trop vraiment ça mawa trop passe dans la tikibino à plus tard hein et ba bonne journée na bino ba bon jeudi na bino nzamba za na bino tokutana kana soir ngana koti bueno bimaka à 17h45. Voilà. À plus. Na komi na musala na ose changer. Na banana 30, 8h30, ti pause na midi. Donc pause ça na midi. Du coup na yeko se changer, na komi déjà. Donc la Chine. Bonne journée de la part des mères fashion de notre officiel. Bon, la Chine a na sisi musala. Nakomi kozonga na kende ko lamba, na kende ko se préparer. Ko sandaku, ko se papa. Donc en plus nazaka pembe na ndako wa me, moyena lia na ndako nangezate.
impossible. Voilà. Et ndenge na lobaki buzo beleki na réseaux sociaux makasi. Vie mobimba ya onga na tunaka. À chaque fois bolotaka papa et vie bolotaka ndenge. Bosala rani, bokoma ko rêver mobala moninga pembeni. So ekari ezalaka kari mokondi soka bimisi mobali batutu bakoma réveiller. Mais tango papa et vie azalaka boyebaka ete. Bino soka papa et vie, evi kekuli, evi ke kombo wana boyebaka ngote tango bozalaka. Mais so ekari na bimisi mutu. Batu nyonso bakomika mbangu misu posoka wana. Na mikolo na bana mike kaka wana. Na ba mama mibimba na ba tata mibimba kaka wana. Non, et ça les linguité, et ça vraiment linguité. Bino boyebika ba vie à bato na réseaux sociaux. Bo so que komika boyoki vie privée à mutu ale. To ye, ça y est, abali mwasi na ye, azala mwasi na ye à cause de deuxième bureau. Mais so ça abali basina, mi balo mi ça problème na bino za vraiment bato boza na réseaux sociaux. Bino bokoma roté ya bato na réseaux sociaux entre ta bino mo boza na mibalité, boza na basité. Oh, non comprendre, et ça la basina mibali. Bosala ka maté ya so vraiment za bien placé. Franchement, c'est grave, hein. C'est dérangeant quand même, hein. Franchement. Donc, bino, bolingi bavi à brave. Bavi à bat. Kaka bolota kaka papa evi. Akimi Karine, aboyi Karine, mobile sidi, boya kaka na masoloka. Bomoni, hein. Nga vraiment nazoloba na Karine. Atika na ekoloba parce que allez oleki bango Karine. Karine oleki batu nyonso. Tikila ka batu na yo wana ba o biso neti biso tolobelaka yo to yaka ko swana kana bango to swana ka po tele niveau na onde batanga ka komono. Babalusa ka makamba lokuta yo moko kolo véritable makambo. Oye koloba na ba oteke mobala kimi yo mais bango ba ye ko pesa déjà sango. Mais Karine oleki bango franchement ngai elo na lobi pardon. O ezo kimi sabatu mayele na mutu parce que ce que zolanda haka makamba lokuta entre temps Karine azam bay na ye Karine azana na foyer na ye biso to yoka koyoka babo iye ata bino mokata franchement bomoni te que zo comme sabatu bazoba entre temps Karine azana bay na ye kuna tranquille. Mais après memi ça ya comme na mwasi mususu ata bino moko ezo comme sabatu bazoba bozo franchement nga na yebite réseaux sociaux naza dégoûté na réseaux sociaux makamba malonga ezate ezokomisa bato ka zoba oke na live oke noyoka ka buzoba oyoka makamba malonga te oyoka sango te ya malamu sango malamu ezala te ka sango mabe kama sango yango ya mabe ezala kama basango ya lokuta pardon ngami kolo kama nazongi misaka ba video soki ba mbonge nyonso eleki tosala ba live tranquille donc ba mama bozo landa ba video na ngai oyo ba boyebi ko bokomisa ba kombo bo tinda ba code neti ba mama msu ba tinda ba code c'est bien malembe buzo beleki et puis batu bozo ndima bango balobi Karine baboye bino pe bondimi Karine papa evi akimi bino pe bondimi ata yo mo ezalo kola bo sangana ka na banzombo bazo lekesba komo leka bato esprit te ngana za en tout cas ngana okota na banzombo te na okota na esprit ya banzombo te pardon buzo beleki ya trop omoni na komi na ndako je suis là je suis arrivé bon botikala bien to komi peut-être so na 8 ans na sali live so na 8 ans te to komi ka lobby kana osela bino ba video na tongo na pourquoi Kaboué. Bisous.